Leader na mapata, asilisa luxe avion, atia complexe avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus en 330, Airbus en 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus en 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences, na Airbus en 330, P2 fréquences na Airbus en 320. Et s'ilité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Bon week-end na mabota na bino batata mama bandeko bisika nyonso bozwami pona kolanda journal ya peuple pona peuple en folingala mbote na bino to fongolango pona oyisa bino ke après ultimatum ya 72 heures oyo président Mbosso apesaki na ba confession religieuse samedi 2 octobre nde plateforme oyo ba fongolaki masolo na bango na centre interdiocésain pona koluka ndenge nini ya kobimisa candidat selon consensus bokozo ba détail oyo na journal la biso ezali koya. To changer chapitre pour nous sabino que ministre ya Petantik qui basa Maliba a ko répondre na question ya ba honorable député mercredi o ezali koya pour na likambo etali rama ko kende kuna na assemblée nationale bozo ba détail et pa ya Michael Bristo tondenga lobeli bolanda. Après kozoba yana bibotu ya ba question oyo ba sopela ki epa ya ba député national lokola mbula ye na ba kake na masolo ya baram na plénière où elekaki mokolo mercredi 29 septembre ministre PTNTIC mwana mboka Augustin Kibasa Maliba esengelaki azonga na plénière ya vendredi 1er octobre pour na répondre na préoccupation ba élit du peuple toyebi pété soki moto ya ba kake ya ba question etali taxe ram nde epesi kizungu trouble pour ya lisusu sima ya 48 heures te ye moko akomelaki bureau ya assemblée nationale pour na solliciter report ya plénière oyo pe a signalaki que à cause de la absent nzoka na ngambo ya ba député et si balelelaki ye minu bazalaki kozela ye na bibotu ya bitumba te kasi bibotu ya ba contradiction pour ebele ya ba député ba telemeli taxe ram wana balobi eza escroquerie monene côté population kutu koloba te po esi balemba yango batu bakoma kaka atie mwa crédit na ye ya mawa ya mwa 500 to pe ya mwa 1000 francs po abengela mbala moko rama bendi yango asotele yango alie yango mbala moko neti lion aza na nzala kosa batu bazotikala yolela otia mwa 20 unité balie otia 500 fois badundi epa ya ram population aboyi ram na motema nyonso balobi kutu soki ram azalaki mutu alingaki azwa expulsion moko ezanga forme veut dire ya désordre kosakana te azonga epa ya wuta kasi bosimbake na ngambu na ye honorable Claude Misare initiateur ya question orale avec débat alobi soki ministre ya PTNT Kibasa Maliba aye ko répondre na préoccupation beli ya peuple te amitungisa na ye kutu te po akozala viser mbala moko na motion ya défiance oyo ekomi système ya mokolo moko akolela wa tozela totala nanu mikolo eza koya po ministre ya PTNT alobi akozonga mokolo ya mercredi le 6 octobre prochain toyebi te ekosuka ndenge nini kasi ba député balobi bibotu nde eza kozela ye Bajan pe ba travailleur ya biak basalaki sitting mokolo ya vendredi 1er octobre na commune ya Gombe pour na ko réclamer ba salaire na bango Domi Bendelo Stéphanas Kande héritier Mapindemi.
Baagent mpe bacadre ya biak bango bazalaki na kanda na ndenge ya kosakana te bakitaki bongo mokolo ya vendredi 1er octobre oyo baye koreklame baniongo na bango nyonso oyo efutama te bazali plus de 600 anja mobimba ya société banque oyo ezali na liquidation bosimbake délégation syndicale bango mpe bazalaki wana epai wapi bakambaki baagent nyonso mpo na koreklame mbongo na bango eyeba na kofutama ndenge batalisi na mikro ya Info Lingala. Pour ça, vraiment, Nazali client ya Biak. Biak a devant un bon et belé. Encore le montant n'est pas ça na étanique. Pour ça, le montant, tout ça africain. Oui, bien n'est ça. En tout cas, Nazali a besoin que Biak a foutu un bon en anglais. Bon et belé, Nazali a besoin bon en anglais parce que c'est mon droit. Bakonzi mbongo na biso ils pas bakonzi wana bazongi sa mbongo ya Biak. Pour Biak azo musolo ya kufuta biso ba client na ye. Bosimbake ezali kaka baagent ya biaki te bandeko mosusu mpe oyo batiaka misolo na bango kuna na banke oyo bazali kolela misolo emelama na nguma ndenge ndeko oyo atalisi na mikro ya Info Lingala. Banque na biso biaki po bato mingi bayebi te ezalaki activement donc ezalaki mbangu déclaré na faillite parce que soki toyebi tolanda genèse wana ya molai toyebi histoire loka tolobaka ke mutu moko akoki koloba te histoire ya biaki na place na biso adi badéclara biso na faillite alors que bambongo oyo ezalaki na maboko ya baclient bacrédit ezalaki ebele koleka mbongo ya mise oyo badépôt baclient bazalaki oya nango mais soit tondima yango gestion avant na après ezali oyo biso toyebi mais maintenant biso tokodéclare que bambongo oyo biso todefisaki l'état topesaka l'état na assemblée nationale na sénat na biloko mosusu topesaki ya l'état akanisa kozongisela biso yango mpo mbongo wana yali mbala mibale koleka badecompte mbongo oyo l'état oyo banque ofuta biso mpona barrière ya salaire mpona décompte final donc mbala mibale soki mbongo barrière na biso ezali 10 francs congolais mbongo l'état akopesa biso ezali 30 francs congolais. Soué na bango ezali komona ba autorité ya République démocratique du Congo ba s'impliquer na dossier oyo batu ebele ba perda ba mbongo na bango à quelques jours ya rentrée scolaire ba agent ya biak bazali koyeba te ndenge nini bana bakozonga kelasi pamba te misolo na bango ezali kaka kozonga te. Na chapitre mususu esengeli boyeba ke président ya parti politique congolais socio-démocrate ndeko Basile Olongo Pongo akitaki bongo na ville ya Lodja na province ya Sankuru epai wapi population eyambaki kitoko pene elengi. Héritier Mapindemi apesi no ba détail na yango. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayamba maki na ndenge ya kosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki à partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango ndeko Basile Olongo honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur population atondisama ne sengo na ndenge ya kosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyo kandenge bazali koyemba Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba veni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memi na chipoiti esika ba komisaki ye pona kopesa discours na ye eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient. Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation de tôle, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi personnellement je vous remercie.
Bwina sima ya kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na ekole moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya ekole oyo. Honorable Basil Olongo atambolaki mpo na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki badoléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose mpo na ekole oyo eforme batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazonga kate pona koyeba etana yango lelo. Honorable Basil Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya badoléance oyo azwi. Bosimba que séjour ya honorable Basil Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango explication ya ndenge na ndenge ayokaki badoléance na bango bamimoni penza ke molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te bavotaye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomoni. Bolelaki mingi na masolo ya voyage compagnie africaine d'aviation CA ayekotia ba prix ya kitoko ya Airbus A330 Airbus 320 pona mutu nyonso a voyager kitoko à l'aise na mbongo mukie héritier mapine bi Michael Bristoto abeti yango dada. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye anati na koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix à billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino le sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 330 P2 fréquences na Airbus 320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Tokene bon la fait des sociétés pour le sabino que route Goma Kisangani ezali ya ko beba makasi ba commerçant bazali ko déplorer biloko na bango ezali ko beba na nzela moya ko koma esika bat bazali te po basomba tope balia bolanda réflexion ya info lingala. Likambu ya nzela na République démocratique du Congo ekomi kozangisa batu maloba awa tozali na route nationale numéro 4 Goma Kisangani botala bino moko eta na yango mituka ezali kosala un mois na nzela oyo kaka ba motonde ekoki kosala une semaine malheureusement ememaka pe eloko ya malunga te. Population azako souffrir surtout ba commerçants bazali vraiment abandonné na bango moko insécurité et pas yuapi ba marchandise na bango pe ezako beba na ndenge ya kosakana te misusu kutu baza obligé ya kobwaka yango na nzela awa tozali na route nyanya ba foisende kaka motonde ezali capable ya koleka awa mituka ezoko sala ba poso ebele sans lisungi tala ba passager bazali kolala na nzela ba yebite soki nani akoki kolongola bango na pasi oyo. Le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim.
likambu ya RDC pasi na yango ezali mingi likambu ya nzela po biloko ebele ekomaka na ba grande ville te po nzela eza te ya boye toloba développement ndenge nini soki kolongwa Goma ti Kisangani mituka eza kosala 1 mois ministère ya infrastructure misala ezali makasi ya kosala vraiment pona yo toko bakaka ba fait des sociétés pona sabino que mingongo ezali toujours komata pona ko condamner ba jeune na biloko bazali komelezo ko sala bango mabe réflexion ya info lingala bolanda yango biloko ebele bilenge mibali bazali komela na ville ya Kinshasa ezali komemela bango mbutu pe comportement na bango ezali kobeba suite na biloko oyo bazali komela ezali kaka bombete voire même agene ezali koteka mabisika ebele awa toza na libongo bandeko oyo bamesana koteka agene na ndenge ya kosakana te bilenge bazali komela yango sans dose sans limite bazali kolangwa pe bazali kosala badega ya ndenge na ndenge komanda atikaki boete la police elandelaki bango batiaki bango maboko pamba te vente ya agene oyo na libongo esengeli esila po ete bilenge ebele tango bazali komela yango nde bazali kosala badega ya ndenge na ndenge bino moko boyebi environnement oyo bato bazalaka na yango na libongo tango bazali kokita na masuwa bongo soki bazali kokontinue komela biloko ya boye ekozala malamu te phénomène agene service en place eleki vraiment makasi epai na biso awa soki tozali kosala boye ezali mpona kodécourager même bamineur lolenge agene ekomi kotekama ezali susu malamu te na kala toyebaki koteka agene ya lolenge oyo te marché ezali marché inflammable ezali marché ya agene te mais soki otamboli okokuta bato bakomi koteka agene na ndenge ya mabe pas de problème ata balobi esili oyebi mikolo ndenge toza tovivre na pasi tozovivre na pasi toza na bana basi musomo na bango bamibali bakufa soki balingi bongo bakanga ba oyo basource oyo balamba na mboka ezoya ako ndenge yaka tofutaka anti-drogue na religion bosimba ke église de Saint au Congo mingi penza assemblée de Saint de Kinshasa baza ko célébrer fête monene ya Pâques kobanda dimanche 3 octobre kino dimanche 17 octobre na sous-thème ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église ba orateur bazali ya minene ebele Nadina Sona pe Stéphane Skande ba pesina ba détail na yango Yahweh salam Yahweh salam balinga mikati na nkolo ndeko mwasi mpe mobali kati na Kristu Église des Saints au Congo Assemblée de Saints de Kinshasa Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h. Boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel. Botuninga mama na likambo ezali nini? Mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali d'Anzambe ya Nguya totangi apôtre Josué Kasanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosange, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Moutombo, prophète Namson Chibassou, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Boigna, prophète Gédéon Kibonga. Boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo. Botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino shalom. olelaka tout le temps que suki na yo ekata na koyebaka solution na yango te kende mbangu to mexile oluka yango yango nezali solution pona basuki na bino héritier mapinde mi Jérémie Makambo
bandeko nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexil eye produit Tomexil eye nouvelle formule ezali pona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bandeko basi oyo basepeli kokolisa basuki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétal oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétal oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde toraver pona banyama lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde végétor ezali pe wana lokola pomade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango olingi mwana yo to pe yo moko boza na santé ya kitoko potopoto eza se moko Protivap. Nathalie Kaila Kapenda Stéphanas Kande. Les amis, je vais vous parler des Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Santé à gogo Yukuta Mama lelele Bota bana Congo Mama lelele Zaya bana kofwe Mama lelele Énergie, vitamine, minéraux, protéines, sana Diaming Diaming eliamina ba Congo Diaming eliamina Equateur Diaming eliamina Bandundu Diaming eliamina Kansai Katanga Diaming la Congo c'est Diaming mama mama Nadia Kobotele na banga ninyo Diaming ezali olingo changer bouillie te ku changer te bana na bisuna Diaming ba mesana Diaming lia otonda esika kwa mvie esika ya kosomba basapatu ya kitoko kwa mvie kutu poto te surtout na bambula o ndenge bandi okotambola na yango kutu kopanzana tele kambangu na 7e rue Lumete epa ya Papa Griffe Jérémy Makambo héritier Mapindemi baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko Para musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné grand frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonzamboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini
chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pene ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturke ezala mawa trop même na ya bawara mais souci ezali population alata vrai mais baautorité mboka bazo comprendre te ezosala souci ya trop. Imaginez bino moko tala neti babiloko oyo nalati awa mundela auta na mboka na ye aye asombi ake nango mais na mboka na biso bato bazosomba ebele mais ezokoka kolatisa population nyonso tu te. Donc nasengi na bakonzi ya mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griff sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo ozala bien soki bokosoutenir population congolaise alataka eloko ya bien. ezali boye bandeko nyonso bokende mosika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda. Bino moko bana mboka esengeli boprofite na yango na baprix moko abordable hors de toute concurrence, baprix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Na sport bosimba ke ba Léopard ya République démocratique du Congo bakobeta le 7 octobre contre Madagascar na stade de martyr de la Pentecôte. Wana ezali décision oyo FIFA azui. Héritier Mapinebi sportif maison a pesibino ba détail na yango. Enfin, République démocratique du Congo et Sengeli Basepela, ba Léopard ya RDC mingi penza na ngambu ya mibali na oyo etali ndembo ba kobeta troisième journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 na stade de martyr de la Pentecôte. Wana ezali confirmation et outil na Fédération internationale de football FIFA na mokuse kuna na ngambu ya Zurich na Suisse batelisi ke FIFA a homologué stade de martyr de la Pentecôte. Alors pelouse ya stade de martyr ezali ko répondre désormais na ba norme international pour na abriter ba match éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Mukanda oyo FIFA a komeli fekofa et longoli ba doute nyonso ezalaki likolo ya match le 7 octobre ezali koya contre équipe ya Madagascar et kobeta mana Lubumbashi te kasi kobeta mana stade de martyr. Nouvelle oyo et PC Sengo pambate kala mingi te ba joueur oyo ba ko Talibanda ba ko kita poso oyo na ville ya Kinshasa pour na kozala équipe ya Madagascar. Match retour et kobeta quelques jours après, c'est-à-dire le 10 octobre, kuna na Antananarivo, na mboka Madagascar, et pa wapi ba Léopard ya RDC, et Sengeli ba Pikapende, Pambate bazali troisième avec 2 points. Ce qui va gagner 2 matchs oyo, et ko permettre bango, ba se classer na ndenge ya malamu, pour na koluka qualification na phase de poule. Boy ba Léopard ya RDC, et Sengeli ba ibake, stade de martyr, et memela kabango bonheur, mutumo côté à Bossani. Rendez-vous le 7 octobre, et zali koya, na stade Kamalon de T, kasi na stade de martyr ndenge FIFA a décidé après inspection il y avait inspecteur ya CAF oyo balekaki à 2 reprises mobimba. Merci Nabino Nyonso Bozaki branché pour la Kolanda journal ya peuple pour na peuple info linga mokona lelo nga zaki penza na isengo représenter le bino anemon pumpa na sima ya caméra Domi Bendelo na montage et Mekachi manga supervision et kumba makaipa ya héritier Mapinde mi le cerveau monteur sokolanda ki na télévision te kokota pe na téléphone na yo kolanda na YouTube info linga la officiel TV topé na émergence TV okolanda biso mobimba ngana bino tukutani mikolezali koya. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour
batafuni prix et commis très abordable. CAA a tieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et s'ilité 2 jours par semaine vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi et après midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.